Yo moniteur faire ego là-bas azongisi na mbongo, c'est-à-dire ba pesage mbongo azongisi a résilier contrat. Pesi mbongo wana zongisi ngo pona ni yo kana biso mbongo ni ya ko pesa. Au moment où tu me parles que ba musicien ne ba pesa, ça devient compliqué. Musicien pesa mbongo na ndenge nini? Musicien so ba pesi $100. Ye fa longola apesa batu wana $50 ya tika na $50. Zakari mbongo pour la babeta. Pe francophonie ndenge za wana ba musicien o bazo beta wana. Eza ba musicien o ve Zakari azalaki na ba problème na bango pe azalaka na bango. Na ndotangelo moko. Di Clinton. Ve Zakari azalaki na nyongo nayi. Wana fe nanga Zakari me ayeba yango ebiango. Koffi Olomide aza musicien olelo afinga makana monde ati koleka tous les musiciens ebiango. Afinga ka Koffi R tout. Asoto na kosi. Koffi Olomide afinga maka R tout. Mais asala mu de l'autre côté. Mais Koffi Olomide ko répondre te. Netifié so makambo yo le ka yo répondre point. Yo ko finga pete ngo na ebisa goki. Bato baso beta baba o beta la francophonie wana so landeli bango. J ndeko nayi atie pona kindeko wata kindeko sana kati wera aobeta te oyipoani abeta te point yebe na obeta te ya nesa 13 pe na liko na oloba yesu na oloba ba francophonie za ba biloko oke fo ba musicien nyosu ba beta mais biso na Congo a boko pona ba musicien yo mona teke ba che ba jibe mpiana ba che ba vérité watanabe ah ekolo moko mona nani jibe na Zakari ekolo moko biso no histoire ya francophonie sana betela yango biso Koffi Olomide azaki na tonge bandi Koffi Olomide azui matanga Koffi Olomide azui matanga biso matanga toza nango Koffi Olomide tokufeli mama toya mama to sa mama bamona mama plaisir to beta poani Koffi Olomide akosutukela pe mbongo te comprendre pas Koffi Olomide azana patron asape na mbongo na ye mais ba musicien mususu o basowela o ba betaki liboso na o ba betaki na sima o ba beta ba pesaki Zakari mbongo batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo Essengo officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission Cléji Show, Cléji Moto, émission Nabino O Bisoto Lingaraming Show, O Topé Sara Show, la seule émission qui vous donne des actualités et qui vous actualise à tout moment. C'est Cléji Show, Cléji Moto, une émission vraiment O Topé Sara Bino actualité. Natango Bolingarabos à la actualiser. C'est la seule chaîne qui vous donne rendez-vous. Ezara Congo Essengo officiel plus télévision. Un grand merci Nayo Berliv ngamete hein na ebisio muto na ebité nenga sala ordinateur caméra na ebito ndeye muta filma Yesu pourquoi pas na Armel Wombo na salueyo Katifola Awachibasu Just Tumba na pesibino bambote belé pourquoi pas à notre boss général manager Clovis Fimpa papa na peso bambote belé bambote na yangwana motema mama Doris Fimpa et pourquoi pas na grand prêtre Mayamoto Maya tout moi hein na PC bambote belé le grand boss na PC pena bambote belé la seule maison pose wa téléphone ba chaussures à bien ba veste à bien eza maison Janita Mbu business eza na commune Kinshasa wana batu tout ba na posa ba somo ba téléphone à bien ba na lac Moero numéro 52 chez boss Janita Mbu business. Je suis avec les porte-parole des quartiers latins, notamment Landry Japonais, Azonto,
on aura vraiment le temps au solana par rapport à Makamba Matanga quartier latin, on aura vraiment le temps ya solana bango. Je sais pas si Berli est déjà prêt à fond le langa ben invité nangai. Bonjour Landry Japonais. Ouais, bonjour prêtre ngani mingi show. Malgré tout ça na Matanga Landry Japonais yo ngani mingi Landry Japonais soda DSP libindi moko. Soda Koffi Olomide, moi na Koffi Olomide. Ouais, Landry Japonais. Ngala ngara mingi Landry Japonais, soda DSP libindi moko soda Koffi Olomide. Moi na Koffi Olomide do guerrier. Donc na pesi ba tutu ba lingara Landry Japonais mbota to na pesi no mbota to. Tala reza to mona na moi kala. 2 jours 3 jours eza kala. Donc na pesi ba mbota to na pesi pe chaîne na biso Congo sengo ba mbota to na boss na biso le manager. Provis Fimpa, général. La PC Bambota, tout ce Zali, P. Nayo Pesa Mbote, pas ya passer Nanga John Moponzi, ou Longola Milima Babar na Matonge, a commis batu tout banzimi, na PC Mbota, trouvé passer Salem Wanda Bambota, trop, P. Nayo Pesa Mbote de Soussou, na Onga la Lobarare, Miss Afrique, Miss Amon, Miss Miziki, Nzambe, Koffi Olomide, Boga, Asila Rate, Koffi Olomide Moutaleki Azate. Sans Koffi Olomide, musique na mukilation et salate. Sans Koffi Olomide, makamuno soye salate. Sans Koffi Olomide, mbala aero ba misepe ba bimate. Ya on a profité na pesi Koffi Olomide mbota trop na katsa résidence sika vandi na pesi ba mbota trop quoi. Azonto, bonne santé et puis bah bonjour. Ouais, Clégie, merci beaucoup. Donc Azonto molobelier yo nga mikolobo mesanobe nga Petit Rambo. Donc Petit Rambo, merci na diaspora congolaise Mobimba, na Pesimbote na Batutu, Bazuli Bakou Arota Labiso. À l'occurrence, je m'en vais directement saluer le patron de la musique congolaise et africaine, pourquoi pas mondiale. Na Pesimbote na Mire de la Matation, Dobor King Nzambe, patron Bamisia Congo depuis sa résidence, M. Koffi Olomide, na Pesibambote Sika Azali, ainsi que l'honorable Cindy Leker Nzamba Bayembe. Okay. Rapidement, on va prendre les informations concernant Matanga. Oh, Cindy Leker a aussi perdre maman naïe. Il y a tant que mon corps, il y a Balobeli, il y a quartier latin où il y a Koffi Olomide. Déjà, le programme Matanga Zande. Nga afala ba na rolobare na ebiki ba congolais biso ba africain to lobara mingi. Et le to lobara mingi pe ba vi o biso to kota. Soko za na problème o boye, ozu problème na famille mutu to ko lobelela yo. Neti bate bele bazo loba lobebelo sindi boy te. Eza maladi tango yaka mutu lobara yakati aloba ebi yangote. Tango pe liwe yaka e barangote. Batu msuba lobara longoli me pour na deuxième volume à légende. Eza nango batu lobara bongo. Mais batu yebake biso quartier la te ba kisi wana makambo wana to zara nangote. Pe Cindy Leker ba yebi ke Cindy Leker esika uti. Cindy Leker uti na vie moko nanu ya bunzambe. Ya pa no makambo nzamba yebi. Ya omebe makambo netu ekendaka bien. Ya ona zo ebisa batu, zo ebisaka ke ba mission congolais te. Na zo ebisa ba mission tu ya monde. Batu nyonso tu, batu baninga quartier la te ba fan na biso ba patron na biso batu nyonso tu. Tozana matanga ya munene. Tokufeli mama ya musicien. Ya chanteuse na biso kaza chanteuse oke aso présenter na minute Afrique Mobimba. Et ça bongo Cindy Leker. Mama Kufaki ne to saboye. Matanga isike zali na minute na on pesa na programme matanga ndenge zo kendela. Matanga biso tu to vanda pona ba yebi ke Cindy Leker mapango ça ibele. Pas Cindy Leker deux fois te. Cindy Leker mapango ça ibele. Il est pas content na marambo. Oh. Bongo Cindy Leker yo zwendeni. Cindy Leker so to tanga ke ba chanter po mama si. So tanga mama si na minute ba chanter so ke ba osala lokumba za na ba mbongo ba na danser na kata Afrique. Chanter sa liboso to tesa Cindy Leker. Esa mutu moko te aleki ba Yemi Alade. Aleki musika. Yemi Alade aleki musika. Afrique to ana ba mambile belle. Kana betela yo. To ana ba Claude ba kisa. Yo kana betela yo. Cindy Leker aleki na bango na ndenge nini? Aleki bango na beauté. Cindy Leker aleki bango na koyemba. Cindy Leker aleki bango na orchestre ya munene o ya betaka. Eza quartier latin. Pe Cindy Leker azana makambo ebele o ya memi de la katsa musique. Makambo mamunini. Cindy Leker na po jouer na programmation o jouer te. Pour na biso ki aleki na alade baleki bango na. Pour Cindy Leker abeta na programmation te. Cindy Leker na chanter so imba na live. Reprendre. Cindy Leker makambo asali na kati ya mboko ko asali na kati ya mboko ya Afrique. Cindy Leker abeti na ba stade.
abetisa basadi ya presque ba pays nyonso tu na Congo kutu koloba te na kati ya Congo tangelanga chanteuse nyongo abeta na stade ata na municipal ata na wapi abeta azate mais batu misusu baza na bango ba chanteuse ba pesa ba nzela kitoko baza na bango ana kinawa Cindy Leker aleki ba mambilia aleki ba Claude Bakisa aleki ba Tatiana Cruz yoko zo aleki ba MG 30 wala kutu muto tangi na suka na masumu elekaki atika musique akoma ser en crise Ropa comme la bête là yo Cindy Leker aleki tous les chanteuses baza na kati Afrique tango na cha Congo de mais moi respect za la ba mambilia belle baza na marambo yo mambi ya belle aza mama na biso ba mambi ya belle baza ba mama oyo bayeki na histoire ya bien na makama musique basala musique bien batambola pe bien bapesa lokolo ya malamu mais ba mambi ya belle baye na makamusu na kati ya musique te o leo to koma romona makamama munini o suna beno betela yo ba mambi ya belle so teli bango malaba bala ba chaîne ba YouTube te mambi la belle na chaîne YouTube te Berli Vlandela mambi la belle na chaîne YouTube te voyez bien ngoti asa na ngote mambi ya belle abeta na stade ya danser te na kati ya Congo na kati ya Congo na pe na fila Kisasa abeta ni na velodrome abeta ni na terrain Masina abeta ni na terrain Jeda Lemba boyo kasi mambi la belle so abesi na ba terrain wana en réalité vous pensez que à Robert maman nga la peste la profiter la peste na fait na nga jiri sana les gars producteurs vient na jiri sana pe mbote la bio que maman ba doit la problème ité azana mise mais Cindy Leker ba ina implice na kati ya musique na biso na kati ya Afrique yango na so biso ki nango na bisi batu nyonso tu balingaka musique na biso balingaka batu nyonso tu tozala matanga munene Cindy Leker abungisaki mama Cindy Leker aza mama ya ba congolais nyonso po aboteli biso chanteuse oyo lelo azopesa azosala lokumu ya ba congolais nyonso te esika bavandi yango na so soki matanga eza na matanga na biso na minute oyo tosala yango na troisième résidence ya Cindy Leker troisième résidence ya Cindy Leker troisième tunanga so wapi essentiel à face à paille d'immeuble donc mututu au mataso ikana ipo okeka ipene so ikitambo okeka ipene omona photo munene batsa munene mo lupango mo boy ya clôture munene batie photo batie bachu wana omona ki matanga mama esala mawana matanga eza wana yango tozo isa batuke eza matanga ya polémique te matanga pe baponaka mutu te matanga pe babengisaka mutu pe te bayeba ke sang na bango akufeli mama eza wana matanga eza wana programme matanga eza boy lobby mercredi tozana toana veille mortuelle eza wana mortuelle doseke ba kunde déjà mbangu bongo te matanga mama pena mama ba kunde mbangu bongo azonto te azoto oswana e matanga to ana deux problèmes yango mona matanga so muto olela mingi be ya nini piaka so muto olela mingi na matanga moni mutu na matanga so baluka azolela mingi azosala nini me azo raisonner sur piaka na tokoto osala nini me matanga muso saki bato basali na mbongo o de ba la famille déjà ba na organisation kitoko mutu akokufa pe kaka lelo lo pe bakundi au point et ça programme les obéga ma point to ça pe na ba programme belé photo sala yango na programme na biso sandenge nini mercredi à lobby tout ça na fait mortuaire tout ça on a kata parler après wana jeudi biso tout to bengisi batu nyot pa mise ba oya ebele liste ba mise ali ayi bengo baye liste bosa liste te liste ba mise ba oya di banda bazoya te me liste oyi ke bino ba sele bino liste na matanga ya ferry liste mai te sko biso ba mise pena bazoya ba musicien banane même mise zoya te na sisa no programme ana après wana to kuta na biso tout jeudi na cinquantenaire Robwan wana tuzawana apo wana toke kunda mama kozonga na biso biso tu wana tokumba mitina oshwe esika topenga ga Saint James to vanda wana mutu alingaka melaka oji ba eloji ya carton o melaka whisky ba elo bouteille ya whisky ya Jack Daniel o melaka champagne ba eli yango son paroya na jibempian olobi
Oui, on sonne pas, oui, on a Jibem piano. Déjà, na oye bisao ke Cindy Leker aza chanté sur Mukete. Akufeli mama. Mutu akufeli na vie. Kufela na yo nani bo kufela nani so kufeli mama eza histoire munene. Eza pas ce ça la munene surtout. Mais ba musicien o nga ba koya pe susu. O ba oya David Azoya. David oya matanga Cindy. Ouais, ce que baba totangi David nanan. David Azoya. Diamond Azoya. Niska Zoya. Inosbi Azoya. Mayeso Azoya. Fabrigaz. Bina filé tellement ça na poto, ba bene ba ozala. Bene ozala. Donc ba musicien ba Zoya ebele ba naza ba. Mais oui, wa mtema mabe kombo mo bo ane tanga ma te motanga raka. Na ba naza pas Zoya. Naza message na d'ici mercredi soir azo kita déjà comme ça j'ai dit aux années la cinquantenaire. Pas de problème tout le monde a mais ngana tunu soki Jibé na wera ba grand musicien. Ba Rosala, Jibé Rosala. Ba grand musicien ba Salanine. Ba grand musicien ba Salanine. Jibé. Ba sana combien d'abonnés? Ba Salanine, yo banga ba grand musicien. Wera na Jibé. Oh. Loba ke ba za ba musicien na biso ya kacha Congo. Ba grand ba musicien za ba Koffi Olomide. Ba Papa Wemba. Fali Poupa. Aza Salani. Auto beta ouverture à francophonie monité. Apesa ki wato to kota no makambo to sema matanga to ya wana. Ngana biso ke ba musicien o ngana tangelo bazoya. Donc ba musicien oyo tangité. Oyo tangité c'est que baza na liste té. Ngala bi liste té to yi matanga ni bato ni to fandia. To yi bato ba oya té ba musicien bazoya belé. Matanga isika to ya bato yi bi pété. To sala bosogi papa chéri Jibé penalo daya bosandeni. Et c'est on n'est pas aux visibilité. À Roson on a peine à succès. Jibé piano so matanga Cindy Leker ndazu succès. À Roson succès. Et à Roson succès ma casse ça matanga ya ipamba pambate. Et ça matanga ya maman ya Cindy Leker. Chanter so ali ba chanter surtout na monde. Na koyemba, na mbongo, na charisme, na soin, na nyonso tout. Peli su na oyebisa yo. Cindy Leker ndoto na ye. Ndoto ya Cindy Leker na mutu na isoka lali mwende tolala ngano pongi so tolali tolota bandoto ti mais ndoto Cindy Leker alota aka na français boko lota ndoto na français nde seli ke ezake ye ezake so we sona ye bo yambe nazo ba no makambo susu esa lokola yo lobi na ngane na tunio ke sa yo vena nga Bruno Lubika afanda wapi na États-Unis alota ndoto nani anglais et c'est quoi mère n'a associé à Wendy avant d'avoir la France l'esprit mère c'est à Wendy na PC ba mbote belé avant d'avoir na France mangazo solate l'autre ndotoni yom to pesa ngai yom to lakisa ngao c'est que yosko étoile 10 minutes José a Wendy na PC ba mbote belé mais ngana zo liati ko na ebité ndeti shilu bagi ye na lia na lia puis na rolia shilu bagi na PC ba mbote. Allo tando tena avant la mine avant la mine président allo tando tani na portugais repoint moi portugais repoint donc ça bongo yango na oye bisoki matanga wana eza to pengisi mutu nyonso tu o azana bolingo oyo azana bolingo oye bi pasi ya makambo kokufela mama il faut oyarara yango na matanga na biso programme na biso to pesi programme eza bongo mercredi no ya lobi nanu veuillez moi tu à la proana toke jeudi toke maman on a kata ya cinquantenaire après cinquantenaire toke kunda mama après kunda mama toke kofana na oshwe programme non ngwane rapidement et là on a l'ingénieur comprendre pour ça na bansi à quartier la terre au baro aux appels pour ça va participer le quoi ba Koffi Olomide ba Fali Poupa le quoi là ba Jordan Kusa bo ya mabango. Bon, Jordan Togo y a un béton pour la sécurité. À Rosa la paix sécurité. Jordan Kous. Togo jouer pour la sécurité. Et c'est un problème. Mais c'est toi, Goya. On est à quartier la thème de Koufeli. Et ça quartier la thème de Koufeli. Fali pour papa Goya. La paix symbole t'as tout pas grand frère propre mbin c'est Goya jamais.
ya nanga dombo soli banga venanga Arnold Toulenge bambote belé bambota trop matanga ezaresika polémique te musicien o noto roya aroya to royambaye azala nani biso to royambe to la polémique na moto te OK ngape na bité ke bwana polémique azonto le soto moni pena l'artiste Fally Ipupa ancien abino Baptiste le roi ba Suzuki ba Jordan Kousa ba yebo yamba bango. Bon, d'abord, merci pour la question. Je m'en vais présenter mes sincères condoléances à la famille biologique et à la famille artistique, ainsi que Naba Kofifi, Naba Kofifiette, Nyonso, et ainsi qu'à la famille musicale. Yambo Kanabiso RDC, nous avons perdu un être cher, Bazalagi Nabiso, Aboti Biso, Amoni Biso Kokola, Pesi Biso Pe Mapapou, notre maman d'abord. Paix à son âme Messika Azali, la maman de l'honorable Cindy Leker, la voix angélique de la musique de toutes les chanteuses, il y a musique à Congo. Pour la question Touni Cléji, Yaliboso, j'allais répondre scientifiquement en disant que les vrais amours, on les reconnaît pendant les moments de douleur et les moments de malheur. Et Nandenge Nabiso Babantu le Baramatang a topé sa réinvitation. Pour tous ceux qui ont connu maman, Nabatunions tout oyo bayebagi maman o bazalaki pose alentour o pe bayo ki pe sangwango de bonne volonté o bazarana mutema mawa matanga ba pesa invitation ta vena biso Bruno Lubi Kambonga propre afin dans les États-Unis mais actuellement de tolo babweva comédie à Paris déjà d'ici mercredi soir déjà vers Zokoma pour assister biso ba o bazarana ba fin fond wana o tout bayebagi maman matanga ezateke intel azala x azala to y azala te. Donc c'est la grande famille Oaebagi Mama. Rien n'empêche que de venir nous assister. Et assistance nayo ezatege et que sekousa maman nabiso la muka. Shakira Zoya, Madonna Zoya, Céline John Bazoya, matanga maman basindi. Star Koufeli, chanteuse abaka simta Koufeli. Eza matanga ya GT. Eza passe nabiso dans batu Bazoya, batu ozala wana. Yangwana. Je disais que les vrais amours, on les reconnaît pendant les moments de douleur et de malheur. Maintenant, on va faire sa invitation. Oh, nous sommes ibagi maman, oh, nous sommes zalaki na aux alentours ya maman, na oh, nous sommes ayo qui peut sangwani comme lié, et tant que humain, oh, ça lié pas si. X zalato, Y zala, wana, on n'en disconvient pas. Ce qui est sûr, c'est le quartier latin, la musique congolaise. Parce que Cindy Leker a sa chanteuse morobo a sa mondaine. A sali babilogo morobo o na ba ene nae o peut-être ba rataki ko sala. Ene na net banan parce que ene na tu ebi keza ba mambi lebel, ba mambi lebel, ba mama chala mwana. Yoka ba yayi. Ba Miss Koulibaly pe mali boso na e a ene na e. Céline John. Si les qui faut tanga bongo, ba Céline John, ba Madonna, ba ngonde gu yangwana si yangwana. Francophonie pe aba luki ba kistar na bango bo bazala. Francophonie to Monica Bill Clinton na Fally Ipupa. Fally Ipupa chata Cindy. Bon, musique mususu ba to beta. To sisi no ba pas micro to linga no ba programme na biso. Programme na biso pesi ngai. Wana tokeno matanga mais on a disque na biso so bima mikolo. Deuxième volume kamite so bima mais générique moto so boaka. Mwinda bébé. Mwinda. Salut mon frère la montagne. Na pese ba mbote be. Wana master na ngai ba tongo. Bwana bonde mwinde sana ndeni. Musique ya Congo et comme ka makama molili. Comprendre? Et comme molili. Ce qu'on fait le midi, alinga ya na lumière. Yango générique qui n'a biso moso bi makala mingi te ba 2 jours 3 jours. Bonde la bébé mwinda. Mikolo kande maman matanga zana na mort. Kande maman matanga zana na mort. So bi mikolo ezata mususu ke ba semaine wana. Oza pe ba mo wana, oko po ba makala mite so bima. Da ba so da générique na biso wana da bonde la bébé. Oko mona ko fait le midi de ke ko fait le midi abwaki risusu. Pona mutu oyoyo mutu aleki banimateur nyonso tu na kati Afrique na kati Congo Koffi Olomide. Bill Clinton. Bill babenye yo moni Bill na francophonie te asali nini?
yoka na betela yo na sisa na makambo wana biso ndule na biso na bondela bébé bato za kamite bazwa générique wana bato ba ko sepela ba ko mona générique ko felo mida sali o mona ke Congo mo pe mukili mo baba munde epela pe président na biso Fati a pesa munde partout yango ce faut lumière ezala yango na ke bondela bébé kamite so ma générique na biso et ça na faut continuer clip na ça kuna clip ma beta sko clip landi japonais déjà soto beti kaiki banda l'an 2006 na sa sous clip isu na ya susu na umeli bini penando bina na longitime na ye biso clip wana eza mabe eza makama be donc base la disque na ya mabe na ndenge ni na so kito pesa na mwinda ma ompesa munene za ya makasi tuna siko makamu soko soda d'SP on dirait je sais pas comment dirais-je mais apparemment nous autres qui m'a ba question msusu tozeli talent sindi to mona ngope na francophonie nde to moni fallait pour peut-être à présenter talent na ye Bill Clinton mais sindi le qui peut to moni était puis na nuit africain vous a même pas classé à ta place offert à longwa ina e bino pe ba ko kotsa bino wana bon ngalo na lobando ke aita ke langue japonais soda de spende pe makama mokilo nde tambola kande to yebi yango ngala président merci beaucoup na président na biso Fati. En tout cas, président Fati, merci beaucoup. Na makambo sa elibiso. To moni pena makambo so de kabala mu fakofone so ke kitoko mais bato nde baza sko ba organisation makama musique. Baza bato bako sala to yebi pour la nini. Tous les musiciens en so beta la fakofone ba opé sambongo. Oui bien. Mais oui, c'est normal mto prester faut pas payer caché. Té. Musicien yemo so so pé sambongo. Yo moniteur faire go là-bas azongisi na mbongo c'est-à-dire ba pesa ge mbongo azongisi a résilier contrat pesa mbongo ala zongisi ngo pour la ni yo kana biso mbongo ni ako pesa au moment où tu me parles que ba musicien ne ba pesa ça devient compliqué mission pesa mbongo na ndenge nini musicien so ba pesi $100 ye fa longola a pesa batu wana $50 yatika na $50 et ça la magate wana bino bazubino teto yango bino boyobe kutu yoka na biso kofelo mide asala ba programme ebele biso fa kofene bandi to yima mo matanga bandaki kofelo mide chama ko linga teke to sala matanga ya munene ba kotona batu balongola biso ngala ko betela yo ha kotona batu balongola no biso quartier betela biso no histoire ya francophonie sana betela yango biso kofelo mide azaki na tonge bandi kofelo mide azui matanga kofelo mide azui matanga biso matanga to sana ngo kofelo mide to kufeli mama to ya mama to sa mama ba mona mama plaisir to beta poani kofelo mide akosutukela pe mbongo te comprendre pas kofelo mide sana patron asape na mbongo na ye mais ba musicien mususu o ba so wela o ba beta ki liboso na o ba beta ki na sima o ba beta ba pesa ki Zakari mbongo pena ye bisayo ba pesa ki Zakari mbongo ba pesi Zakari mbongo pour la ba beta pe francophonie ndenge za wana ba musicien o ba so beta wana eza ba musicien o ve Zakari azalaki na ba problème na bango pe azalaka na bango na ndo tangelo moko tangela mo Bill Clinton ve Zakari azalaki na nyongo na ye wana fe na nga Zakari me ayeba yango ebiango azali na nyongo ni na kata pa Congo ndi ba signer contrat siko tema nyongo wana siko ezalaki ke via azalaki siko na mbongo suti via Monique francophonie pesa nga bi na ochayo me yo futa no mbongo te obeta ka bongo musicien so abetaki liboso apesa ki mbongo pona beta tuna bangoti bazo pesa mbongo po ba beta pour faire gola zongisa kindeni so ba pesa mbongo faire zongisa ndenge nini faire zongisa ki ba pesa faire muke mais faire sikwa sa nini akatela bango su ndambo faire boyi alaki songa na musicien mbongo nanga musique nanga fona beta na mbongo nanga nena ko kabona na bino pe na liko na oloba su na oloba ba francophonie ça ba biloko ke faut ba musicien nyo su ba beta mais biso na Congo a boko pona ba musicien yo mona teke ba cheba jibe mpiana ba cheba berite watanabe ah ekolo mona nani jibe na Zakari ekolo moko. Comprenez que nous sommes en direct avec Landry japonais. Ninja yoga. Na ninja. V. Par rapport à nous
y a ba dire y a vena biso Zakari Baba Swe a traité faire et qui a tangata zonge la classe. Yo tant que muta musique, au quoi analyser une série. Bon nga koto wana nga na yo lobela fait répéter. Le bel affaire était mais vous êtes tous de la musique. Le so bon m'appelle batu na biso bazo yebate. Même na ba fait na biso ba ko battre la charisme na bango te. Koffi Olomide aza musicien olelo afinga makana monde atiko leka tous les musiciens. Oui bien ngo. Afinga ka Koffi air tout. Asoto na kosi. Koffi Olomide afinga maka air tout. Mais asala muto le côté. Mais Koffi Olomide ko répondre était netifié so makambo yo leka yo répondre point. Yo ko finga pete ngona ebisa goki bato baso beta baba o beta la francophonie wana so landeli bango. J ndeko nae atie pona kindeko wata kindeko sana kati wera a beta te oipwani a beta te point yebe na beta te yana za 13 ni 13 biso quartier te to na 13 biso to na 13 biso 13 to l'équipe ba 12 to l'équipe nyonso to biso 13 ouais za 13 ouais azu 13 a beta te pona nini oibe lo beta te pona nini mwana ona si Sara TV ça nini mwana nini Sankara Mongol afinga fait sacré ah tu été yé azana 13 ah tu été 13 ouais on sonne à robeta tata la nuit afrique a kobeta te 13 mais biso sko quartier la terre poto beta na francophonie et ça kutu ba continuer na kutu te biso penako na mo konja so alobi ka mama biso to beta mais biso so to na ba programme na biso pour mo konti ka mi te fa voyager après ba matanga ma mebele ko fe mi fois qui a voyager ba deuxième folie mi fait bima maman mebele fait bina. Bon, une dernière question avant que tout se sépare peut-être Nabino. Qu'est-ce qui se passe entre quartier latin na Bogis Bompema? Ngana linga gindeti ndongo tuninga na francophonie mo muke ngani na bimisi mo maili muke azoto pe ko bimisa mo muke apo toko ndeti nani qu'est-ce qui se passe entre le quartier latin et puis Bogis Bompema? Misa tigala na libandi musicien déjà ça lemba alema ma musique et puis c'est le côté asa musicien te yasa musicien mutolo balangala Bogis Bompema yo ka banzemba Bogis te ndeti nzemboni nzemboni opena jilo baga simbi téléphone atapa na TikTok atibo nzemboni aota so asa musicien nga kena sala disquette ah musicien te ngakula kotanga communauté pour no fula yasa bato to ba neni baza ba jeune OK baza mitema be na kati ya Congo musala mo bana olingo sala te me bakina ba poto ba mo sukola ba bibembe asukola bibembe na France asa misente pe asa muto neni musique po na ye etie olome musique c'est nini etie olome etie na Bogis Bompema tanga mutatika musique na ajuana asa misente a misente do yesa muto ko beta masola musique te pe ayebi musique pete ayi makambo pa musique te na banze moto Bogis ayemba c'est moni yemba wata muke yozo ngana yebi na ngo te ngana yebi ngo te c'est na tuna zonto ngana yebi na ngo azonto na bien qu'est-ce qui se passe entre Bogis Bompema et les quartiers là? Non ben attendez et là il faut un peu comprendre quand tu as dit les quartiers latins. Les quartiers latins, c'est l'ensemble. Voilà. Comprendre. Il y a société à Koffi Olomide. C'est pour cela la tengue combo ya. Contre Nan. Bogis Bompema. Bogis maintenant, ils ont les pluriels. Il y a les logos morobo et tout ça. Bogis, c'est Azara Moutoumoko. Il s'attaque à quartier latin, mon frère. Ko philosophie te place peut-être un peu na panzabone na c'est pas important. Ngas qu'on a biboé. Quartier latin. Bazan a problème nini na Bogis Bompema. Je ne peux pas dire que Koffi Olomide a oué la nini na Bogis Bompema. Pour cela là dans l'ensemble. Peut-être il y a les messieurs en question peut-être on a problème dans un petit Rambo. Mais non le quartier latin. On a problème na yo. Le même sur dans inde. Yo na ye boé la nini. Azota sala kopi na ye
mpo ndenge ayaki na barefulaki ye azoto apesaki kopa atekaka basigarete amela azoto mbongo à Paris, toi tu connais. Janine Marinunga, femme avec option, n'a pas souvent moté belé. Mais rien n'empêche. Bisinga azonto netinga azonto petit rambo na zanangai. Et puis pour un éclaircissement ya bateau, depuis na longo na orchestre ba mikio ya ba CC, lelo azonto pour une première fois. Orchestre ngo zelana, orchestre ngo ya mikio ba orchestre. Ba ya ba jeune talent. Yo yebi. Zela nga sola na o. Te zela to solo la ndisa pone pesa nga mwata. Azonto nenga vandi biko yeba bisika nga na yebi zela. Azonto ndeto vandi nga no buto yeba ni nanu te na ba milliers o soki ndenge ni te. Moi je te connais. Tu dansais à l'époque, pas Gino Caporeji. Je salue mon vieux Gino Caporeji. Mais tant que tu es au long de l'orchestre, moi, Mike. Il y a un salaire d'orchestre. Salaka. Salaire orchestre. Au long de l'orchestre, ba pesier suspension morobo indéterminée à ninga kufa ndé à longwe a contacté à Zonto Janine Marinou a full avec option à yebima solo na obeta yo ya na yo nda ya na hotel ti oh yana na orchestre. Moi j'ai commencé déjà la musique déjà wana to zala na basima sima to la balandrie japonaise soda d'esprit to la dia ba doyen ba né déjà ndé ba traça de banzila ko longwa sika zalaki a koki sous affaire en nous l'état l'obité et tant que soda na roti kana ro baisser ba brati azonto ndenge nini petit nanga malwango ndenge nini Janine Marinou ndenge nini to salaka moi click moko bona Marinou ngabin ayemba te aza na to bimisela makambo na pese ba mbote belé femme avec option na sola na peka Cléchi omoni na tinga azonto bo benga yeba sala orchestre ndenge mutu wana o to salaki na orchestre ayebi makambo azonto le lo ba très bien. Je ne mâche pas les mots. Oui, bah te belem su ba histoire te. Ngai azonto mutu mora propulsanga na monde de musique. Et puis na sala pe. Est-ce que biga makambo to solo nanga? Na yebi bena makambo ande zalaki. Tango lo parce que to salaki. To sala. Oh mais to salaki. Aïe aïe aïe. Asa wana MC sa Rolanda yebi bien. Dino Caporeji. To sala orchestre. Nako benga pas direct ah mais ça ba bêtise. À l'époque non, oh, c'est pas des bêtises, ce sont des bêtises dans le sens que toro benga été pour photo coach na so bengi siko so été pour kombola balabala na lobby so bengi siko o so été pour erazo kombola kombola na balabala la France. C'est quand même moi Cléchi, c'est quand même moi. Oui, ma solo na beta oyo, masalanga Francis Dibaya High Tech Network à l'époque international Francis Dibaya. Voilà ba kati ayebi ba marambo très bien. Donc azon to na bandi déjà musique. Ya bandenge moko boy moi kala. Ko quitter des places à kitaki place ndego tangi kombo wana azana affaire na ngai. Ko quitter des places ba bengana wana nde salike asala à l'époque yebi album to bimisara liboso. Yo yebi ngo bien malgré fouta nango parce que ego simbate na monde de musique o keni na ben gratitude morbo voire même na muto yo tangi wano tangi ngana problème na ngai. On a problème na quartier latin. Donc bref, on est entre parenthèses. Actuellement non le bela pourquoi que l'on a orchestre ba mike parce que actuellement j'ai fui membre du orchestre mais yo longwara na. On a longwara pour na mon membre qui na ngo bien ti. Mais na minute ce qu'on a na quartier latin na voisin na boss na ngai. Na minute je suis résident voisin na boss na ngado na minute chez ngaso na la libre MC boss na résidence MC atindi livre de vraiment n'habiter quoi fungula moi champagne wana c'est l'élita ngazo tonalito ina yo qui on a fenêtre na rosote pe mi mbangu na yepe na parler na bayango donc na roma pena donc voisin na boss donc pas trop ba musicien en histoire Congo on a masola bambisa moi je leur appelle ce sont le voilà des petits trucs tu vois ce sont des petits trucs actuellement. Les vraies questions est là qu'est-ce qui se passe entre Bogis bon paiement na zonto yona bisayo poto sola bien oza quartier la terre to yewa biso to ina na de makamu to eli na noa biso na minute to na matanga nanu à part matanga to apé susu na programme disque na biso kamite so bima su deuxième volume o to c'est la générique na biso mwinda musicien o yo zolo bala biso wana aza musicien te aza ndenge nini yona bisayo yaza muto ndengeni abanalo musique na ndengeni okana bisao aza musicien te poso azaki musicien to mona ba vena biso ba jangu bali chile lo basala ani asala ani
Abeta musique. Abeta musique ti lelo. Yo tuna ye ya, ata na guitariste. Azata na chanteur. Oh, biso ko yo kaba nzemba bogiste na mboka. Papa biso ko sola to na ye te. Yo kana yebisa yo ha. Eno yo kana yebisa yo. Miso tangela ngana. So moni ye nanwa. So tali batie misia na boyi. Batie Koffi Olomide boyi. A bi maloko la. Koko ya ba Koffi Olomide. Asano no le longino yo kana yebisa nanwa. Ndinga kina no ba poto ne wana. Ano le longino mabe. Ano suda problème mandenge nini. Asuda problème mandenge nini. Ano musicien te. Na mama musique ya Congo to kotanga bango te bakoma olukani batindaka ye bazo tindende siko epa ya patron na ye o azalaki kala afinga ka Koffi Olomide nani o tinda patron na ye nani nga kotanga na komone te po asila me oyebi ye akotinda ye po afinga Koffi Olomide aza na niveau na bango wana te Koffi Olomide akoza na niveau jamais na musicien no solo ba wana po musicien no solo balanga loka na biso nanu ndenga ye na alala na ba flat nani Obiye bogala alors la flat. Yami bale. Banda kenda poto. Atika bana na ya bani bakoma ba faze. Bani bakoma ba kuluna. Bana na ye. Mwane mokatika awa. Ige. Tuna ye mwane ige. Soka bano tangelo soyi banda awa. Oyo kana ma mwana bogisi. Tasko mwana komi na âge à 20 ans. Mais soki bando kotanga soyi awa papa okoloba yango soyi oyo babomba ngo na nzoto ya mwana oyo yo te ndenge nini ana mwana mabomba na ndako neti lelo ige tunai sono tanga soyi lelo ebina bana na yo ebina bana na yebi bogisi basera osano na boulangera pa fe na biso na lemba fe na biso na nyomasa Koffi Olomide kotsa ame fe na biso na nyozela azana boulanger wa munene na sima fe na ya fe na so gota nzambe osana no mapa nanu ama kasa rolinga mapa lipa koni so bogisi olingelo lipa peta na beta achife so rolinga lipa azama kasi na kosala mapa na biso mama na boulanger aza jeté na makambo wana aza misete peso azangi mise na ajo ya sanango yo boya kotana natangelo bakombwa so no tangelo bakombo na notangelao bogisi na beka mina ngaleki na Congo yo zong selanga question de tina tu oande konanga beka maleki akena ke États-Unis ayaka zongaka abimisaka ba disque toke su musika tina no tangelo su mise su mususu bogisi na fabricage na ngaleki Bo fa akabele mbongo osali makambo ebele toke su musuana te les gars formateurs oui bien les gars formateurs oui bagaye yebisanga les gars formateurs cappuccino le boga aleki eno na mama musique nanu tolongwe na wana na sol mtara les grands formateurs oui ah ouais on sonne les grands formateurs ya banyama ote bani ya batozo tanga ba cappuccino ba uta kuna yemta format a format été cappuccino ya na kipembene na wenge ayaki na kishana wana totanga makamu susu natangelo le roi ministère le roi JR 33 aleki bogisi na koyemba banda lobi ti lobi aleki na beauté aleki na mafia musique misa yebanite misa ile otebenga bozongisa yi oza quartier la biso de na programme na biso te peso programme matanga tika biso tona makama matanga ta chemise tolati oza chemise ya matanga oyi mutatine linga ngona nani Davido mtasine ketele mana batala yango Davido mtatindeli ngao chemizo omona te so sima mama ori longwe simba tana lobo na omoni bani ba pierre longa mikemike. Déjà nous chutons vers la fin de cet entretien avec Landry japonais Azonto. Dernier mot na yo et puis ba dédicace rapidement. Ouais, dernier mot d'abord dernier mot d'anga ezapena batu. Merci na auto compati on a biso na malheur oyo programme ezara ke veillée mortuelle les mercredi et lever du corps eza jeudi et juste après on a le patron Yemoro, il va plier ses bagages pour faire un petit tour en Europe pour moi comme un peu que se calmer même si la situation grave et brisque biso mais à part wana nakati album na biso Légende Diamond qui contenait 14 titres. Jusque-là, il aurait bougé, sauf que Tobi Misaki, premier coffret. Et deuxième coffret, au Bissot le Bara, deuxième volume.
deuxième volume disco comme bonus moro oyo Koffi Olomide Saheli na ba fanatique nyonso ya la bonne musique Mwinda générique Mwinda sika masananga la montagne à s'exprimer wana eza wana na kati et très bientôt bat bazala kimia pena matoi na bango rendez-vous na bafle ba yoka pena générique moro boyo pena oyo eza pena na classique na ba norme po ve déjà banda de mamba boire banda kala déjà ba yoka déjà adinda kata le barado muto o sentir que muto boire quand même eza kumbate aso sala animation auto benga en français chanson dansante donc bako découvrir en sous na Mwinda et à part ma dédicace na pesi mbote na ya Bruno Lubika mbonga propre mbonga soin donc Kalaming te vazo kitakin veto salara mamto soleil diana chombo le véritable code mondial ya Willy Moucheni code mondial venanga pena ya kati na bosanité Janine Marinunga femme avec option venanga yawe Senghor va ebi petit na na bandenge mo ya ba CCC mena minito c'est déjà latino na pesi mama Julie Lubaki tata moi sa be Ephraim na winner mbote siga zali excellence Roli Mandiango na bosanité venanga pena bandi na une excellence Roli Mandiango venanga pena depuis tika petit na été na bosanité staff mobimba depuis la résidence masananga livre gentil des mots fleuris na moni mupandi mon directeur Eddie Diora ya pesanga pena opportunité papa na Messi Eddie Diora l'américain mon biso ce que tu as battement be bakindara pe bazongara ba passeport même ça changé déjà même ça 8 passeports déjà dans tous les pages étonda déjà na ba caché Eddie Diora na bosanité SK Sandra Kazadia Sandra merci une opportunité maman arrive à Londres na bosani otete na pesimbote na mutuna biso ya senti biso to panza teke awa yepe na côté na yepe kuna zo panza pe teke nyamakor Miss Koulibaly kidoka pe na peso pe mbote ça la rappelle moi j'ai donc merci vraiment TJ na sepeli ya trop Landry japonais rapidement mot de la fin et puis ba dédicace rapide wa ponga na sili sarara na yebisa batu tu balingaka quartier latin to na masanga ma makasi matanga ne to pesi ya programme le bidé to na fait montuel la po na biso to kuta na 51 to sala magama minene pour na rosuki sarara na pesi mbota trop o isa staff na ngana to na 4 parts. Alors, pas part, c'est pas docteur Paulin. On a salarié sur opération. La pessima sananga big. Travaillé sous ton la BTLM. Il y a salarié sur opération pena hernie. Na pessimbo tatoué Sigazali. Masananga DJ Mbi Obama les gars big manager. La pessimbo t'es pas les Arazu à Tumba. Mais chez DJ. La pessimbo t'es pas Arabi ne change pas. La pessimbo Angelou Kanza. La pessimbo tout un part staff nanga mobimba. Masananga Senghor Yahweh. Kachel Obama na pesi moi sinanga Julie Lubaki na pembo tatro maman Julie Lubaki je te salue on a sko makamuninge kendaka na banda luana na pesi mbo te pa la Tour Eiffel boss Emmanuel Tikaya na pesi mbo tatro pe na ko boss te mikolo le patron des patrons Paul Moutou Paul Moutou patron des patrons Paul Moutou patron désolé on a la rane tout fana ne ko tout mon on a tout déjà lié na la rane dans la mon fleury tout lié déjà ngala beta masona binote so ngo kota polo balanga ba polémique boité papa nga na liaki ngala tout bonga na liaki on a tout déjà lié Paul Moutou na pesi boss Paul Moutou bambota trop mère nanga sosia weni Kelly Menza super boss Canada na malueka masa nanga kuchiru tonadio bambota trop batutu balinga landi japonais soda d'esprit libini moko tokuta na biso tout jeudi tokuta biso jeudi tu na morgue ya cinquantenaire to zo mama na biso to ketika na cimetière apo na biso to zana oshu to panzani wana mais lo na biso kaka Koffi Olomide disque ma oyo ka deuxième volume les gens ne so ya mabe batwa c'est la Mwinda ba mona bonde la bébé na peso pe merci à trop batutu balinga landi chapeau mikolo ba otonga yo on a une grande télé matin pour ça Clégie ben robot sanate les gars réalisateurs na biso Berlif ngame 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 c'est à kobeba c'est à kopola c'est à kosukola c'est à malamu Berlif tapé sembo tatro la pesi boss de boss Clovis Fimpa na pesi sembo tapé to robot sanate Patrick Bongondo le directeur Yannick Bongondo Vena biso junior Mobulakani 4 fois mobile Yannick Bongondo na peso bambote bele 4 fois boss mobile na pesi mbota trop pe yo sangone panzani kisi nondele ki makasi nga kisi hero kisi hero kisi hero wana hero kisi disco mo ateke Landry japonais telemi ba verni ba nini ba mbatsa taille ba nini azonto ba Nike ba nini
symbiose à propriété de ça là. Oui, ça m'a cassé. Oui, ça m'a cassé. Il y a directeur Nabiso Edi Diora. Ah, ok. Edi Nabiso Edi Diora, directeur Nabiso Moussala Kitoko. Quartier la terre, ils ont caissé. Oui, l'équipe a caissé tout le monde. Qu'on fait le midi à Sali Clip. Des gars qu'on fait le midi à Lati. Des gars qu'on fait le midi à Bimisi Beauté. T'as la beauté qu'on fait le midi à Bimisati Lelo. Donc, tout compare à rater. Pour tout ça, dans ma tanga, Missa Mine Bazoya. Aéroport Ansi, na ma tanga batou. Bah, il y a concerté. J'ai dit à Moussikate, le mardi. Ce qui n'a eu ce que de Daimon a qui déjà. Ah, ça déjà. Beau Davido. Davido déjà. Beau Niska. Niska Zoya. Nazazo comme un mercredi n'a pas quoi. Voilà, soit monté que mission Oya aye. Au pas Oya pété à Oya. Pe matin à Cindy de Kier, so yé. Au bimimba à moro. Et alors matin à Séné John. Jiba Oya. Ah. Papa chéri. Oya nani. Bayojit. Bayoji. Ah. Bayoji. Yamabe wana ya ngwanjo. Rapidement déjà. Yolo la bête là yo. Biso na katsa Congo na comprendre été. Masalanga Mouneski Zenga, biso na kati ya Congo, tozo comprendre te. Ba musicien congolais misu ba komi ba complexe moko ya makasi. Ba otanga likamba robot. Oh robot. Ba bosani ke na kati biso na monde to leki ba robot ba leki ba robot, to bi robot wapi. Ya triomphal. Mais chinois na yo mona ite. Faux robot na pizza. Sko robot na biso sko ya nini? Robot na biso ya triomphal. Akanga muno to koko e ba kumbate. Yo sengo telema. Yo jibe ba kumbate telema. Ati opena bo robot. Yo nani bo telema. Robot l'équipe robot tout au monde na triomphal. Nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Sanda Kazadi licence. On appelle un peu sous Bambote Belé, Sanda Kazadi. La robot ça était bossi lunga kala la bambota. Le bossi lunga kala la peso Bambote Belé. Ça était bossi lunga kala la bambota trop. Et puis mbonga bossi lunga ngaliate. Toliaka na on pesa kondam. Te opesanga te opesanga. Yobi na ko kabelo te posa cordon. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, mon colo fait il a ta mabe. Maison Given. À Bossali Minoté. À Tcheli Minoté promotion. Congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo.